Panza London TV. Musique eza tout yanga po eza musala nanga. Nga na vivaka na musique. Donc vi nanga mobimba o na sir na éviter soki ponga na bandi musique na 421. Panza London TV. Jusque là par ya mboka vers nga elorote. Au moins loba population wana un grand merci na ba congolais. Ba ebo reconnaître mutu. Malheureusement ba dirigeant na biso. Ba on peut ba ouda na population mais soit comme dirigeant on dirait ba changer rapena. Rabino. Attention na mama popularité. Pour ne peuple li marabiso ndenge ba continue biso ba di marabiso. Ba o diriger. Ndenge ba jouer la rabiso na population dans les mots. Panza London TV. Chauffeur ba tambusa car lelo kuna moni na zaki na taxi moko chauffeur taxi ba senga cha information boy albi o tiga mwana biso beta ande musique ya cette fois-ci sili ezaki te ke na confiance na ngate ezalaki ke na zaki na respect mingi ya pesa na nga na koya ko décevoir yete ndenge bango ba décevoir nga Panza London TV. biso tito beta ba ndeti nga na za bassiste mais pour na beta basse boy il y avait des bassistes o ngana yekola na benga ba prof na regretaka mingi vena nga deka lelo nena koma obeta lelo Deka beta na orchestre ni peut-être msuba. c'est ya OK jazz vient na tika biso ndenge na betaka lelo so vient deka zaki vivant na sina alinga bano benga na ndaku tozolia nde na mona ngo pa vient tesa pe asona makufa. Panza London TV. Oui, kasi surtout nga mama na zaki oyo nga déjà na zaki mwana oyo batu balinga nga na mpire bako naki mwana muke nanu tant na ye balinga nga makasi e na ye ko apporter apport wana na sa na mpire muto alinga te na ebite aza nani. Panza London TV. Na salaki effort artistiquement batu pe basepelaki na sali bonorina batu babini na sali orchestre komi pena to beti pe ba concert mais suivi financier ezaki te nakomaki essoufflé nazalaki na soutien te financièrement namona eske ekomaki poids entre foyer na nga na orchestre lokola soutien ezalaki te yango nalashaka. Panza London TV. lobela président Bébé Kali même président Dilou même président Tex ba femme na bango ba comprendre que moi no ba président balingi alors ba femme na bango na misato balingi nga de même mais vieux Kali changer ki moi vieux Kali azwanga yi mona na ye azwanga leki na ye azwanga massa na ye moni niveau via comme ça nga donc azwanga te lokola mona musana na ye. Lofombo, il est avec nous, président Godé. Bonjour. Bonjour, Homos, la noblesse. Bonne santé. Oh, santé, Pépélé. Nous sommes Pépélé. Président, ça fait un bout de temps, tout le monde a dit silence. Vous avez dit que Mboka, tout le monde a dit Banda Mboka. Bon, de temps en temps, je suis na Boujaka, je suis na Zalara. Mais na Zalara, na Minga. Tout le monde qui est artiste, c'est Moubatika, il va emboîter le pas. Mais président Lofombo, ça a belé la musique. D'abord, le tant qu'artiste, musicien, arrangeur, ça peut m'accompagner belé musique, et ça qu'on représente ni na vie na yo. Musique est tout yanga, po eza musala nanga. Nga na vivaka na musique. Donc vie nanga mobimba o na sir na éviter soki ponga na bandi musique na 421. 421 ti lelo. Donc na vivaka na musique. Na liaka na musique, na tank sarabana na musique, na vivaka na musique. Donc musique est tout yanga quoi. Et là musala nanga et puis yango mte sala ke nazala. Est-ce que Mboka peso chabino na place na bino na musala munene bosali na Mboka na biso par rapport à musique? Bon, jusque là rien. Jusque là par ya Mboka vers nga et l'autre. Au moins loba population wana un grand merci na ba congolais ba ebo reconnaître mutu
malheureusement ba dirigeant na biso on peut ba uta kana population mais soit comme dirigeant on dirait ba changer rapena Rabino ata na mama peuple te pour ne peuple ni marabiso ndenge te ba continue biso ba ndi marabiso ba o diriger ndenge ba jouer la biso na population za ndenge mote vers la population on a bien que aux amutu mais devant ba continue biso au mona aux anu lote à cause la wana monio amoni lote o comme appelle lettre. Et pourtant bayo kara musique na bino à tout moment partout puisque ba na ba voiture na ba bureau partout. Bayo mais ba vivara na monde sans musique au vivre était sans musique au vivre était bando la muka kitio la il y a que la musique o ya accompagner bato mona bato bazo teka ma musique ezobeta ba chauffeur bazo tambusa car lelo kuna moni na zaki na taxi moko chauffeur taxi ba senga cha information a boy alobi o tika makamwana biso beta ande musique ya donc makamwana ko vous comprenez c'est il y a que la musique où accompagnera tout le monde surtout na Congo mais malheureusement ba continue biso vraiment une différence totale. Une différence totale mais présent le Fombo d'abord tout le monde a eu le feu Pépé Calais au Tikali au Bunai na orchestre na Delta Force au Bandepe trop qu'on retard maman Pauline le loi Tiki Biso. Est-ce que ce monde a vraiment disparition na épée par rapport à famille empire ne bozala qui est appelé perte makasi? Oui, perte makasi surtout nga maman nazaki oyo nga déjà nazaki mwana oyo bato balinga nga na empire bakoba naki mwana muke nanu tant na ye balinga nga makasi et na ye ko apporter apport wana na sa na empire muto alinga te na ebité azanani donc balinga nga makasi trop et ko sala ke yes go président alinga makasi d'où automatiquement moi si na comprendre président badaki belé dans Pépé Calais na le bela président Pépé Calais même président Dilou même président Tex ba femme na ba comprendre que moi no ba président balingi alors ba femme na bango na misato balinga nga de même mais vieux Calais changea ki moi vieux Calais azwanga yi mwana na ye azwanga leki na ye azwanga masa na ye omoni niveau via comme senga donc azwanga te lokola mwana musana na ye iloko ne mataki tango emati mère Pauline azaki wana azomona carrément mère Pauline a adopté nga lokola mwana na ye yango moni bamakambo eza ebele nga na opeso exemple moko tant babetinga masasi na koti na campus et en 97 na 97 vraiment ezalaka Pépé Calais kaka moto ayaki au secours nanga financièrement moralement yem tazoya na hôpital koyelanga bakopa mbongo malgré na hôpital akoya na seri wana bacomsel bateleselo ya milayo mona bengi bapele bato mpe baye na Juilard pendant na hôpital tant na bimi na ke na palais na sali 2 mois ya convalescence na ndako maman Pauline na ke na wenze na bango ke na pe wenze nanga donc ayeli biso biloko 2 mois chaque jour alors omoni babilo bongo obosa na ndeni eza pasi disparition na ye eza pasi trop nanga et à part ça soki na ana activité nanga ya Delta tous les jours azaki wana présent pour nous soutenir nga bon et ba souvenir eza belé disparition na ye eza pena kilo makasi kilo makasi mais présent Godelo Fombo quand est-ce que tout le monde a chaleur wana empire depuis que Pépé Kala Kenda tout le monde botikali c'est vrai yo lutter ki nanga mona yo djuna momba fupé na pesi bambo tebele mais il y a eu un temps tout le monde a qui moi silence. Est-ce que vous contractez un jour besoin que ça une ambiance ou un empire ne bat baki ba cocktail ba bleu je belé au salaki ou peut être innovation dans le monde musical? Oui, eza souci na biso surtout souci na nga vraiment na arrêtaki depuis 2006. Pourquoi? Na arrêtaka bon ezalaki mpe baconcert mabe ezalaki parmi mais nga mo mpe naki soufflé nasalaki fort artistiquement bato mpe basepelaki nasali bonorina bato babini nasali orchestre ekomi mpena tobeti mpe baconcert mais suivi financière ezalaki te nakomaki essoufflé nazalaki na soutien te financièrement namona eske ekomaki poids
entre foyer nanga na orchestre. Le roi soutient d'agité. Il y a la chaka. Mais population c'est pélaïté. Na koma gi embêté partout. Côté tout na oleka. So na si mutuke na beta kananga. Ah te, wana beta la bat. Tout a besoin ndongo tunia. Chaleur on est zonga. Mais chaleur on est zonga neni. Sans bongo, sans soutien. Même ba Pepe Kale, ba Papi Tex, ba président Dilou, bazalaka soutenu. Na ba Madimba, ba ya Bwens, ba ya Pecos, ba président Dadou, bazaki belé ba non soutenir bango financièrement. Siko nga par contre na tour nanga finance za mo passe. Batwana batika bino banda Pepe Kale ba empire. Belé bazaki mikolo belé ba kufi presque bango na tuna otanga tozaka na vie Dadou ata na poto mais belé pena baza souté. Nga sikoyo fallait ko luka manière nino na luka la finance. Yango no moyi na créer ki ba studio, na sali 6 studio, nga mo na multiplier ba intervention na ba pla ko luka ka moi fond ya redémarrer. Et puis on a démarré en 2015 pendant 2006 on a kataka, en 2015 on a démarré. On a démarré et il y a aussi que orchestre bandi malheureusement na yeko coup il y a les solo président Papi Tex ba yelanga na ba veli wana Selon Zaine ba ye o non tozo zong sampir ba kuba yo za mutozo compter na otro yaka o chapwa na orchestre na bino akala na consulter qui base na décidé oui faut na bon orchestre na ken empire ay lukele nga problème base siliki nga na ken memina ba musicien et pas Papi Tex to komi kuna ya na poto ko koma ya komi na kin ba changer na ba po na lobai oui na ye plusieurs émissions na Télé 7 et puis na Congo pour moi tant présent Papi Tex aya na yamba et puis na buzo ba omos la noblesse na ko bandela soere wana te na bomi groupe nanga na zuba misenio so base fâché nga non wana za père nanga idanga na vie mtabimisa nga lokwa senga aide nga funa kende mon agi mabe pas présent Papi Tex il fallait ça là mais ça avec tanga yaki bon mabe zaki nini tant on a zogene nga na solo na meseliwa na bige to solo la na président au président bi proméate azoya nga bi bon sans li solo na ye siko président ye o to robeta samedi nga bité to robeta samedi te to solo la nga na za solo fombo wana te o ya 91 ya 91 azaka ne célibataire ana mwana te ana mota vanda pana bango nga fufu mama mdalambela nga lelo lo fombo moko bo azana bana azana famille azana ndaku mwasi nazana espace na TV na radio. Donc nazo na biloko na tupa na ye na ba musicien eza nga nazo ka on action na action na compagnie na ye pour nga naza mukolo orchestre te empire ba ko beza yanga te naza musali na ye mais na ya comme actionnaire na ye bana banozwa nini mo li solo na ye kinango ezaki na li solo musute ya boyaki oui ba boyaki po yo mona bi na to solo te to betaka conseil kasi zongi ne za kalat nga na bi non so to solo te na obeta na ngate allez batu oyebikande bazaka ye nani di afanda ali baba no benga ba musicien oh yaka boy kolanda wana te d'ailleurs yaza vana na kini osani na memo wapi ba musicien pene da complexe bakimi bake OK c'est kufi tano bina zonga na base base c'est kanga base facha babe zong sa delta fort ti balobina nga me youtube pexaki yo yaki bêtise pour nous salagan 2015 au moins na bambanaki natikali sunga moko sans soutien o bayaki po ba soutenir nga baboyaki bulwana nga na yoka bango te de 2015 ti lelo omoni na zongi siko bandele so à zéro Lucas sous ba musicien Lucas siège Lucas sous base po base wana silika baba no zonga ndam mikolo na moni ko des années yo za grand. Mais pourquoi les APR Moro na confiance dans mon côté à tous les arrêts on est présent au fond pour chaque fois de confiance après mon est Zungi après il y a les sous cette fois-ci Sili et là qui te na confiance na ngate et là qui na respect mingi ya présent na nga na ko décevoir yete ndenge bango ba décevoir nga
Moni, ngana kokaki jamais ko décevoir ye. J'ai accepté tout ça la émission ezali. Na leka na ba télé na zongi pa président Babitex na Empire Bakuba. Tout ça li Empire te mais na zongi na Empire. Donc orchestre na bango. Or makambo ya ba contrat na bani na ko ya ko ba na public te. Il fallait comprendre na batuna que non le fond baza suwana te na émission na TV ba bano lekango et comme espace na bango. Vous comprenez? Bango va nous bénéficier nango mais yanga eza mutuki na ngam na sala hakuna. Ba mission na yena bango ba na mission te lelo eza wapi? So bagina ba mission ba sa rep ba beta. Vous comprenez? Fallait ba comprendre le kwana. Bon ngai siko nem na bima izoba. Yango moni na profiter na décider na on sa soirée bongo te. Au moins na zongi boy. Na zongi boy puis ba paramètre ezali kama ba paramètre le bana on pré le bana vient na présent ngando. Vient na ba petit faut ba paramètre za okoka avant de démarrer loko. Alors, je crois qu'il a profité de sa moto na Frida. Hein? Frida au vive. Moi, c'est à Pembe à Paris, on a pêché ma moto belé. Puis Rafungi, nous a Congo promo. Oui, ma solo, Rafungi, de Congo promo toujours. Mais ce que présent Godet, aux ongles sur orchestre, est-ce que vous avez un projet à studio? Tout beau déjà dans le studio. Tu aussi ici que tu es studio. Tu aussi ici studio na minute si tout va bien. Semaine au banda. La chaîne est au générique. Pour générique, c'est Sili. Volcan. Pourquoi Volcan? Pourquoi Volcan? Volcan, il est au Muro Yanzambe. Il a une force moko. D'ailleurs, ce que bandi, ou bien lingo banda, basplika batne balongwa. Il a des boya au contrat. N'est-ce pas au Tumbabatu? Il a ça là tout boya ba évacuer des bateaux. Au lieu que boya au contre Volcan. Yangwana tu préfères que dans un volcan pour battre la même logique wana ba contribuer sauter ba déplacer plan absolu bêta. Il y a autant vendre breton qui artiste au bara force no eza côté arrangement côté ko bêta parce que monio presque au bêta presque ba artiste tout il y a Congo menino to yebi bêta li bango tant que artiste tant vendre au monde la force no eza na ngam monini pour battre ba yeba tant non vivant. Oh nga tant na banda musique na bana ko bêta tout. Vient nga mongo tis ndia tina pese mbote yemta yebisa nga pona eloko moko na tuni eloko nini oyo mona albinga na santa ko danser na basse na yoga kai vient nga otis ndia ti place ozali na pese mbote eza conseil na ye pona bana obeta tout banana tikala na basse na sundola nyonso wana na koma lo fombo de force nangeza mingi basse nzambe asali ke naza na mutu ko banana classe ezaka pona musique te bana classe na mutu donc mutu oyo e captera likambo et puis e lobby na ngopena donc et ça là que banana chic nazalaka parmi bano bazwaka liboso et puis nzamba sala ke na obtena diplôme na ngai nazwa diplôme lelo na musique mutu wana sala ke na koma arrangeur mutu wana sala ke na koma programmeur mutu ya mayele sala ke naza ingénieur de son. Donc tout wana na serveur nango siko mboka. Serveur nango mboka, je pense que ça elo moko ya très bien. Mais présent Godé Lofombo, tout le monde artiste c'est belé amener le batiki biso. Et comme le répète mon béton qui artiste souvent ni bobi un tel falaza non n'esprit azara nango surtout na bino ba guitariste parce que papa l'autre auto tika biso dernièrement. Oui. Tant au moins biso tito beta abonné tinga na za bassiste. Mais pour na beta basse il y avait des bassistes. Oh ngana yegola ina benga mamba prof. Na regrettera mingi vient en deka. Lelo ne na koma obeta lelo. Deka beta en orchestre peut-être msuba. C'est ya OK jazz. Vient na tika biso. Nde na beta lelo so vient deka zaki vivant. Na sina alinga bano benga na ndaku tozolia nde na mona ngo pa vient tesa. Pe a sona makufa. Comment l'occupé aux États-Unis, la PCM Moto, Godé Lofombo, c'est un grand. Ngana benga mamba prof. Bibanza London TV.